héritier wa Watanabe zala mayele falina ba warrior ba saloje mabe bazo pousser yo au bout ya feri bazo pousser yo oloba n'importe comment mabe na kombo ya feri tandis que soki oza na bon terme lelo na feri gola ba gaulois tuna ba gladiateur feri na ba événement ba kozanga te album no soki bimi bana ko consommer ngolo ya feri alors ozo sala erreur grossière ya kolanda ba youtuber a lokuta ni bazo kosa yo finga feri bo ya feri okosa la feri makambo ya visa na yo omona na ministre ba image ezali mona otala maman Denise bakomi makambo. C'est le faible qui pleure. Non, on ne pleure pas. Mais par exemple, Ramoro, Glody, sœur Nanga, Azaï na Kinaïb, Ngana Kenan orchestre dans les États-Unis. Bazongi ça quelques ans, tu connais bon. Tant que ça la deuxième demande, la personne se refuse. Tolélé la main. Si autant on va faire ça refus wana na États-Unis. Parce que maman Denise, maman la biso, maman va congolaise, il y a congolais na congolaise tout. Azaïti. Bondeni a fait ça aux États-Unis. Les gens veulent qu'on lâche ça va la faiblesse na bango parce qu'ils sont juste lâches. Ils sont faibles, ils sont lâches et désorganisés. Nous on est organisés et très organisés. On a fait par exemple le gars à Sumo. Mais qu'il y a des demande de tiba de l'obaran. Là ça n'a demande pas. Et puis ça demande journée. Na luka rendez-vous à partir de lundi. Ba pesinga rendez-vous mercredi que to côté jeudi. To côté jeudi. Or le dossier minimum c'est 5 à 14 jours. Biso to côté jeudi, to vendredi. Et tu as jeudi, tu vendredi, samedi, pas na. Et puis pourquoi? Parce que tant que tu as dans l'ambassadrice, na consul, na batuto va service, on a tellement propre et clean que bango va contredire. Biso dossier a bien compte orchestre, ils ont un chicon qui ngoma bien, que tes bateaux va bêta. Les ont tant la fiche, va relever les entrées d'argent et les sorties. Vous comprenez que l'orchestre est vivant. Donc, bango bazan a pouvoir mon côté étant ambassade ou maison Schengen, il y a beaucoup de visa. Mais si vous petit concert, vous avez un bon concert, vous avez un compte à patron. Patron ne a un bon concert, un bon orchestre. C'est que quand vous avez un beaucoup de patron, patron ça n'a pas mis ça tout. Azachou na compte, batali compte, azachou na moins bon héritier a commis dans le Koutan Negimona Fali. Au moment où Yemorati na Facebook le 17 juin 2026, nous avons été réussis aujourd'hui par son excellence Madame Yolande et LB, ministre de Culture, pour une visite de courtoisie. Cette rencontre a été l'occasion de lui présenter les membres de mon équipe musicale et d'échanger sur nos différents projets. Nous la remercions pour ces paroles d'encouragement et ce soutien à l'approche de notre grand rendez-vous au Zénith de Paris le 3 juillet. Yomoko ke comme ministre, ba pesio chèque, ba pesio subvention, okina ko senga aide, ba aider yo même ba sali ba démarche pour une ambassade. Yo kinika na ba dani, ba kina déjà ba sali demande pour na yo. Yo kinika ko présenter kaka ba identité na ba tona yo, mbalo moko viser ko bima. Okina ko présenter comme kino yo zana chicon, yo za orchestre, zana mbongo ba mabele héritier. Boko sakana ba nani ya ngona internet. Yo moko posta le 17 au moins nege ba vérité ko ngabino. Bo sa ba carrière na lokuta makasi. Carrière na lokuta makasi gouvernement bisa mbongo a appuyé bino mais ko beaucoup ko wanga na gouvernement. Moto za défendre vie za sincère. Héritier Watanabe a la dépression. Depuis Ferrego la jija bon mieux à répondre été. Et comme ça la MAB. Allez-y voir Moto à Monaki ministre. Une semaine avant qu'il reçoive la demande de visa. Mais là comme Kouanga Rakino, ya kotika le lobby biloko bimi. Mon frère, baton ba okosa yo. Glody Diasuka ba SMS ba okosa yo bazo détruire carrière na yo sans le savoir. Parce que quand ça s'associe na ba youtuber, oza kubo ma carrière na yo. Allez-y voir chronique zona ce qui fifisua, ce qui nan wana. Ou ma belle minone wana RTGA. Akina kina plateau ya fille wana. Elle a recadré fille. Kolanda bato internet te. Bato internet bato ma finga. Plus ozo s'attacher na ba chroniqueur wana ya presse. Ba kumema yo na libunga, o sali erreur dérapage na carrière na yo. Oza na carrière moulay devant yo. Polémique et kumema yo nulle part. Koya ko benga groupe affaire ko les mal organisé, c'est bien. Mais yo za na nini?
yo sali eloko nini nano na musique nano okomi te parce que fera beti Genève Arena fera beti Accor Arena fera beti concert na Russie hein fera sali tournée monene États-Unis fera gola betaka ba concert na ba salon présidentiel ya Afrique fera beti devant président ya FIFA héritier nano yo komi mosika na musique te. Alors les gens là bazo tout autour na yo lelo ba youtubeur wana baza ba frustré baza kokosa yo et eza stratégie oyo fali atie pour obimisa motu na yo te. Alors si tu ne comprends pas que fali azolinga aboma carré na ndenge aboma ba carré ba Robinho et ba Gizmawe te ba nani continue ko s'attacher na ba youtubeur na ye plus ba youtubeur na ye babana koya kokosa na ba siji na ba lokuta na bango oza ko bana ko insulter ba ninga ba artiste et au fur et à mesure boy ba ninga ba artiste et ces artistes là ba ko se éloigner na yo okotikala isolé yo moko efali mpe akopesa eloko te parce que barobino baya baclasha bato bazangela bato bazwa place te. Alors yo ozala intelligent ndenge bobengaka artiste intelligent azala intelligent oyo lelo naye nakigolwana te naye lokwa jeune moko azaka courage nde azoloba. Alors so natieki golo naki gladiator na mutu nakozangela yo mabe parce que lelo bandeko na biso internet baza na poto bakoma poto kaka mpona kofinga fere moto apesa bango opportunité zefali popa babanda kofinga fere babanda koboya fere pour rien bamaniki bango moko basi baloba bakeni pierre bango basi bafungola motema baloba bafungola deja motema baloba e lelo baza na poto wana baza na dekan baoyo bafinga yo na oyo bafinga fere bato wana nyonso okufali akanga bango liboki akomisa bango na poto tala ya Jackie JDT projet dynastie bimi esala même pas un mois ya Jackie akekutana na fali babengi edi badiata bengi fali ki abengi JDT basala nini bakutana ono baza na nzembo moko fo bayimba na fali nzembo wana depuis 2023 ti lelo depuis octobre 2023 ti lelo nzembo bima te récemment awa batuna JDT comme ça projet bozalaka nango na fali eza wapi ono eza projet na ngai te eza projet edi badiata inde moto asepelaki babenganga otokoyemba na fali mais badétruire JDT boye pour rien. Allez-y voir que JDT a participé dans le projet de Dynastie Ferry. Et puis Bazaki a bon terme à Ferry. Mais subitement, à la mouki, silence radio, mbalamoko s'attacher na fali. Promotion à tes vocal na ya salate. Ferry gola mutema munene. Ferry gola tango kina ING Arena. Abengi ndeko na iba kutani. Bayembi na ING Arena. Almatisi sur scène. Akendaki azwi na maboko baye ezataki JDT ndalandaki na podium fere nde akendaki azwi ye akotine amatine na podium omoni eloko fere asalaki na JDT ezongisi susu JDT tire sana JDT azalaki na concert na mois de juin awa malheureusement mpo na ye fere gola azalaki invité na ye mais malheureusement président ya Congo Brazza ayebisi fere gola naza na mariage na mwana na nga okoparticipe na baévénement nango nyonso okobouge te na Afrique Fergola azonga Brazza abeti concert asali semaine moma na Brazza abeti ba concert na palais présidentiel ebele. Alors héritier soki oza na mposa carrière na yo ekende mosika s'éloigner na ba youtubeur fi wana RTGA soki sifa soki siwa soki nani wana arecadraki ba youtubeur wana na plateau na bango et chaîne ya télévision l'excellentiel tete chaîne ya télévision elekisa biloko eza normal eza réglementé tandis que youtube eza internet eza réglementé te bato wana nde baza réglementé te bango nde bakomema yo sikoyo na libulu ndenge baosala wana baosepela bazodétruire yo me yo ozomona te ndenge baodétruire yo et au finish yo nde kozala perdant vis-à-vis na baninga na yo baartiste vis-à-vis na baninga na yo baartiste okozala mama na perdant soki oyebi te internet eza bi eza goût mais internet ezodétruire bacarrière baartiste ebele et surtout na communauté congolaise bokanisa teke lokwa Fergola afandaka kimia aza yuma te Fergola ye moko akotisi bademande amoni makambo na miso na ye balobeli makambo wana eza bloqué tel Mark House babi dossier eza bloqué tel Mark House eza na bandako combien na Kinshasa Mark House eza na bamutuka combien Mark House abanda kokende poto baimage baarchive ezali soki alibi akende kosala demande akokende baarchive
akokende kaka ya poto te akozwa bapartout bapays nyonso akenda ascane yango asali bafotokopie nango akie nango mpona kolakisa preuve kino ngai nakendeki nazongaka e bamarke oyo deja bato baza na bacompte na banke baza na bamasolo na bango na banke bazwaka bambongo ebele memaka bambongo mabanga bambongo badédicace bensi de suite bazwaka nango mbongo ebele moto akozwa déjà na 3 véhicules azanga compte na banque impossible alors héritier osala erreur grave eza erreur grave héritier ezokommettre na carrière na yo oyo ekolanda yo lobi ekodétruire yo oza en pleine préparation album ntango moto apreparaka album na ye ezolinga ebima ase détachaka na buzoba asalaka effort aréunir bafanatike ya bato na tout mpo baede ye ntango album ne ekobima mais yo ozocontinue na division bazokosa yo les divisions qu'il a en train de créer ekocréer lo mpe likambo lisusu zala mayele baosala loger